na pont Bongolo na commune ya Kalamu kaka ndenge bozali komona pont oyo ezali na eta moko ya kobeba makasi mai oyo etondi lokola na fleuve ezali na nzela oyo population bazali na difficulté makasi ya koleka salite na ndenge ya kosakana te bafulu epai na basolo moyen kutu mituka oyo ezouta changu limete lemba pe ba commune misusu ezoleka kaka na difficulté population ya coin oyo baleli na micro ya Info Lingala na bapa oyo elekisi biso papa biso awa toanda kosukola awa tozopeshe bamisi toyebaka makambo ya poubele te na ezaka négligence kaka ya bakonzi kaka ndomoni yango moni fule komi ekita trop de mai trop de salite ekanga ebusha moyen mai elekeza te position na ngai eza ke chef de l'état kolela na biso po seke soki mbula ebanda seke moyen ya kovivre koto eza te po batela biso likambo avant mbula ebanda ifo misala ebanda tokosenga kaka na baautorité compétente baya kobongisa nzela oyo pamba te ezali kobeba eboti bainsécurité makambo ya ndenge na ndenge kobwaka bosoto na nzela ezali malamu te tozali kosenga na population botika kobwaka salite pamba te ememaka bamaladi ya ndenge na ndenge